Bon, toye penza soutien na ba ndeko na biso ba patriote na biso ya Europe. Toyebi eza ya koyinda Congolais esengeli to telema biso nyonso trop c'est trop. Mais yewana le 12 a yeko tester bana Congo na kati ya diaspora. Message dépêche oyo ya babino babundeli bandeko na bino bafumi rouge na Canada to uti kozwa na butu ya lelo ya samedi ko uta pena na source na kati ya mabele ya Congo na source ya bankar bandeko ya Europe bandeko ya diaspora boye baete mwana mobali oyo Joseph Kanambe ache plus de 800 000 $ auprès il y a 3 féticheurs oyo basali opération oyo poye a déplacer aya na Europe pour na kokutana na Macron. Donc cela veut dire ba féticheur wana mibale il y a 2 marabouts na féticheur moko ya Congolais oyo ba travailler ba ndeko na biso peuple congolais ya diaspora de façon que Kanambe aya ba diaspora nyonso bazala ya kolala pongi. Kanambe babeti gazon na ba tuana misato 2 marabouts, je précise bien, na féticheur moko ya Congolais oyo dans les jours à venir toko pesa bino ba kombo wana soki to zui penda précision bien sur ces 3 personnes oyo ba travailler penda diaspora na ndenge ya kindoki na ndenge ya bakisi na ndenge ya ba marabu ba kotisi ba sali ba dichebe pona diaspora bala la pongi. Kanamba ya ko parera ba diaspora aya penza asala masolo na ye azonga eke diaspora penza eloko sala mate. Donc batwana ba asire Kanambe yango wana lokola musala ezo salama na kati ya mabele ya Congo o memo baza na entourage na ye basi ba comprendre masolo baza na karabiso ba pesi information oyo ya bino mobundeli na eko transmettre na ba Congolais nyoso ya Europe ndenge bandeko na biso Bokechu eso na ndeko na biso Patrice Efonja bauti konyata ville morte le 12 le 12 ezali mardi. Son tolobi ville morte, cela veut dire Congolais nyoso bon rejoindre Paris. Bon rejoindre Paris parce que Kanamba tikeli batwana avance alobi soki monsieur Simbi na kei na moni Congolais moko te abambi ngai maki na zongi na bopete, cela veut dire bino bokonginda. Kaka soki yo biloko wane lataka yo okotika na ndaku. Mais soki yo telema pona Congo olobi moule beta moye bima moule beta te quel que soit quoi ngai pona Congo na kotelema. Voilà l'occasion. Voilà l'occasion oyo moto yo ya kindoko asiliseli biso ba Congolais aza asali entreprise na ye ya komela makila ya ba Congolais, asali entreprise na ye ya ko massacrer ba Congolais, asali entreprise na ye en collaboration na ba Jean-Marie Kassamba na ba gouvernement oyo bozomona wana pona makila oyo etanda lisusu malam yangora oya bino babundeli na kati ya Canada toyependa kocha appui bandeko ya Europe botelema eza likambo yako soi-disant combattante eza spectacle te yo tikala na ndaku ozozela résultat na ba Facebook na ba video o eza likambo ya Facebook na video te eza likambo ya mboka telema Congolais oza na Londres ozali na Suisse oza na Allemagne
Ozana ma pays nyonso Europe, je peux dire, pour ne pas aller plus loin. Botelema ba mama, botelema ba tata, bo démontrer de kisi. Ekosimba Congolais mon côté na moment oyo. Kindoki na moment oyo, ekosimba ata Congolais mon côté. Bana Congo, bandeko ya diaspora, bo démontrer les trois féticheurs wana ete ya solo, pour le moment, biloko wana ekolata yote, pour qu'on a démontrer et sengel yo, on rejoindre Paris. Message à Fourmi Rouge Zaboui, ya commandant suprême, ndeko nanga soko za na moyen de déplacement. Benga staff, benga ndeko noloba, nazana 3 places. Yaka tozo kita Paris. Soko zana camionnette. Benga ndeko na oloba na zana moi 10 places awa. Yope mutozo ya soko zana moi $1. 5 euros na yo. Tchana poche. Osunga ndeko na moi carburant. Voilà. Na ndenge mosalo eko salama bien le 12. Le mardi oyo. Tolobi. Opération ville morte. Tout le Congolais face. Il y a Démon Oyo, il y a Hippolyte Kanambe, alias Josephou Oyo, a lancé défi contre les Congolais. Alors, Oye Bino Mobundeli, Toyaki Karana moi minute Mouke Oyo, pour confirmer vraiment journée à les 12. Congolais, bo pesa avantage na banganga oyo, ba marabu oyo Kanambe atiki bango na résidence na ye. A garde bango na résidence na ye, azotala ndenge akosala séjour na ye, ndenge akozonga po apesa bango parti ya mbongo etikali de façon que batuana vraiment bazwa mérite na bango na ndenga kindoki. Mais yolo ba ngai te nga na kotelema le 11, na kotelema le 12, na kotelema le 13, na kotelema le 14, jusqu'à ce que ba français ba ko refoule motu oyo azonga na Rwanda, azonga na Tanzanie, et siko ya salaki ki taximen na ye. Voilà, ezalaki message et outil na oya bino babundeli. On dirait qu'il y a 613e bataillon, Oyabino commandant suprême, Fourmi Rouge, ensemble na babundeli nyoso, ba patriote résistant ya Canada, Tokiti Selibino, Mosale mona na le 12. Mosale mona na le 12. Bongisa, boyebi biso torba toujours ba couche. Maki kakate, bongisa couche. Chamwa eloko wana ya mwana, mikoloko bwa kangote. Chamwa eloko wana ya mwana. Po, soki bambila ba ye, ezala banani. Ezui. Ya maki kakate, me bo comprendre. Voilà, merci lisusu. Na Congolais nyonso oyo, akotelema na esprit patriotique. Po na ko démontrer monde entier et le 12. Tolobi non na occupation, non na Hippolyte Kanambe alias Josephou Kabila. Ingeta Moussala Kitoko le 12. Merci.